Sentiment, prestige, loyenge. L'élu est commis. Ce qui papa est prophète, moi n'a pas commis prophète. Royaume. Nanya ebisi bino le quoi papa Simon qui manga zalaki prophète de la nation. Yope moi n'a pas comme un prophète. Na kati église. Tala buzo ba o ekoti. D'accord. Oko remarqué bana o ba gafe mingi. Eza bano ba tata ba tikela bango nini église. OK. Ah. Nazangi réponse. Ah. 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 Ah, Nzambe, nazangi réponse. Nzambe, nazangi réponse. Église est en place nini. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Mbote mingi balanzi ya ABC One bisika bozali na tombeli bino vraiment mokolo ela mopepo kwa ela mo bisika bofondi na bitande na bino pona kolanda magazine na bino. Analysons ensemble oyo kobanda kokamba toujours no mwana mboka Clarisse Oueti. Oui, appelez-moi la grande marmite de la presse congolaise. Lelo na mekaki koyamba moko oyo ebengami na moko ngo ya mosali na nkolo par rapport ya actualité ozo le kamna na République démocratique du Congo. Il y a eu droit de réponse entre Denis Lessi et Kiziami na Kibila et le rôle de l'église na kati République démocratique du Congo tokomeka kosolola yango na pasteur Litéa Yakandamen. Merci à toi Chico derrière cette réalisation et la japonaise Walobi Hervé Bamolo mwana poto ya tongo. Voilà chers téléspectateurs Toroko Tambala moko na kopesa invité na biso Papa Nzamba Pambola. Apambola peyo maman. OK. Apambola pe ba nyonso bozwi libaku to pe occasion malamu bokutani oyo Nzambe asali biso lisusu ngolu pe faveur. OK. Izana batu ebele na sena moyi balukaki bakutana. OK. Kasi et permettre te d'accord na ba circonstance ya vie. OK. De salier te bakutana te. Basi ya kitoko lokola yo. Mibali ya kitoko pe lokola ngai. OK. Na batango boye bazali susu invité. D'accord. Misusu esi baza na sama belé. OK. Misusu pe baza na kati ya ba tiroir ya ba morgue. D'accord. Kotala pe bokono oye yaki na mboko echaki frein na mokili. D'accord. Ebele pe bakufi na yango. Nde tolobi ete ba condoléances to pe ba courage. Na ba famille nyonso o bakutana ki na likama wana. Ba o pe nanu yete bo se protéger. Pourquoi nanzolo ba bo se protéger? D'accord. Église eze ya kokanga. Ko sambela oto bane ko sambela eza lisusu modèle wana te. Tout à fait. Eza likambo o eye na nzoto. Bitumba ya molimo o tozo bunda. Mutu ango tozo mona yete lokola ba minganga. Nzamba pesa bango mayele. OK. Ya ko soutenir biso na santé. Ba pesi mobeko to pe exigence na bango. OK. Sokola maboko tangu nyonso. Et puis lata kashine ne teni to pe na elembo ya ko se protéger. OK. Nde yango wana na souhaiter bino lisusu ba bon courage. Okotala likambo na butu na souhaiter bonne nuit. Okotala ngo pe na moi to pe na pendant la journée na souhaiter bonne journée. Merci pour la confiance. OK. Merci pour la fidélité comme d'habitude. O bozali ko pesa nga mosali na Nzambe tata na bino. Oyo moko na moko esika zali ete abeti maboko alobi tata onga na lukaka yeyo. Na moni ye lisusu. Atako na botama kitoko te Nzamba tia maloba ya kitoko kati na ngai. Oyo ezo pesa lobiko to pe guérison na mabote ya bana na bato. Merci pour la confiance, fidélité, amour. Merci pour na bato nyonso bozo soutenir ngai physiquement, spirituellement, moralement. Avola lolobité.
na bonde la pona mosa nzambe nzamba batela ye. Tout à fait. Pour makambo azoloba, c'est très dangereux pour na mboka na biso. OK. Nzambe tata amati singai. Wana naza sir. Tant nazoloba nzamba amati singai, amati singa na vie artistique te. Amati singai na vie politique te. Amati singa na sport te. OK. Kasi amati singa na ministère ya nkolo. D'accord. Atienga lisusu opposant. Na veillé pour l'église. Maman. Eza mbote ya na nina silisa. Mbota o mulai pasteur. Omoni ne to vivre boye. Mokileza na makambo ebele. Tout à fait. L'église ozo mon église. To kabwani kaka na bakombo. OK. Kasi na tata biso no toza tata bemo moko. Je suis opposant à l'église des Noirs. Je suis opposant à musulmans. Je suis opposant à protestants. Catholiques, même Kimbangise. Et si kanyo soko yoka, église moko egafe, église moko mutakala libanda, église moko ekotisi bosoto, kobanga te. Zala sir na ngai. Mon frère, ma sœur, zala sir na ngai. Même likambo wana eza na tribunal, balesi mbongo, baningi ba virer likambo po bozwa tort. Ma sœur, mon frère, kobanga te. Zala sir na nga pesa nga confiance. Bato ebele ba checking nga tembe mais na confiance o ba pesi nga yi. Lelo bazo kumisa nzambe. Même mosala nzamba violer mwana na yo, benga ngai. Ozolanda. Wana na ebisio. Même mosala nzamba violer mwana. Benga ngai. Yo komi frère Patrice Tomba maman. Te na komi frère Patrice te mais na ça na senga ba vidéo ya ba pasteur. Ah maman nga na za likola frère Patrice. OK. Wana na ebiso kanga dati lelo. D'accord. Ye pazola na nga frère Patrice nga na likolo na yo. Ya samo yembi nga na mosala nzambe. Ko comparer nga na musicien te. Ah comme pasteur. Etalia comme pasteur na ba sentiment mbongo bazana ngo la famille. Nga na serviteur de Dieu. OK. Tant na lo ba makambo je suis sûr. OK. Tika tata pangola biso. Voilà, merci beaucoup. Un grand merci à maman Chantal, Balobi le boss, là où tu es. Balobi ABC One, Jésus-Christ est le nombre one. Biso à la chaîne Absolument, Jésus-Christ est Motona Yambo. Jésus-Christ est lisapi ya liboso ya Yambo. Na pamboli bato nyonso bakolanda biso à ce net moment na ABC One Nzambe a pambola bino. Lité ya kanda pasteur. Lelo oyo peut-être tokanisa ki Simon Kim église ya Kimbangiste kozala peut-être épargné na ba sex tap mais à notre grande surprise te romona été ba publié deux pasteurs il y a église Kimbangiste moko Sami azaki na mwasi ya batu et puis mususu wana pe lisusu otiko publié dernièrement awa lecture non en tant que pasteur pendant 2 minutes. Effectivement lecture nanga eza boy. OK. Elingi koloba te na vie natake. Allez-y. Pour nga so pesi autorisation. Non sepelisa yo. Take ya. Pesa autorisation na sepelisa yo. Take parce que peuple de basa troublement ko ekoti na minute na mboka. OK. On a ko papolela ngo penza batu bien surtout l'église. Je suis opposant. Oh. De toutes les religions ya mboka na nga Congo. OK. Nako beta batolo lengwana na papoli na niati yo. Na kwesi yo okota to hôpital. D'accord. Et baleka uki bambi seminene babimi. Sentiment, prestige, loyenge. Le loi commis ce qui papa sa prophète, moi n'a pas commis prophète. Royaume. La nanga na bokebi. OK. Na mo sali nzambe. Na Orlando pasteur. Beaucoup de respect. D'accord, pasteur. Respectez-moi comme il faut. OK, pasteur. On a loba na mboka yango ekokisama. On a zo loba yango ezo salama. S'il te plaît. D'accord. Respectez-moi comme il faut. Je suis sûr. Tant na loba makambo. Église est comme un royaume. Et bandi boni église est comme un royaume. On peut remarquer l'église où est un qui fanatisme et qu'on gafe tourne en mboka. Kanga dati ya lelo. Église où est un qui fanatisme et qu'on gafe tourne en mboka. La nangai.
église oyo ekomi royaume ekogafe tru na mboka. Nani ayebisi bino lokwa papa Simon Kimbangu azalaki prophète de la nation, yo pe mwana fo comme prophète. Gridi, 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 gridi. Kalawalongwe, 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 si wankembila. Tata Simoni Kalongo Kembile, kalawalongwe, si wakembila. Oh. Le lokomo ya tata prophète munena mboka. Oh ngana bele la kanalo sambo na ngai. Oh na lobaka asa prophète ya famille, asa prophète ya mokilimo mobimba. Okay. Tala modeli bana bazo ki sa tata bobele soni. Okay. Mama, ngana banga ba fliti na bino anate. Gridi, gridi, gridi. Na banga ngote. Ngana mobali. Wana no yebi so vérité. Na ando ba makambo sans pitié. Ok. D'accord. Na kati église. Tala buzoba o ekoti. D'accord. Oko remarquer bana wa bagafe mingi. Eza bano batata batikela bango nini? Église. Ok. Parce que le lot tozomona baruti à mon azwa nini tomoni et pas pasteur et pas apôtre Mbiye Moulaya Moïse Mbiye toyoko kita et pas ya Simon Kimbangu également tokena Jessica Tenda tomoni ne batata oyo ezali peut-être lolenge ya biso bafidèle toko tsaka bambongo ba offrande toko semaka lolo église et lolo moko boye on dirait moi royaume moko. Est-ce que le lolo wa effet ka se retrouver na prison makala? Est-ce que lobi peut trésor mukuna a ko remplacer pendenge baninga ba ko remplacer? Oui, oui, effectivement. Okay. Aza prêt. Bakotela te ke mwana o ba fali ba yemba ye. Bakotela te mwana o abimisa bitumba na kati ya babar. Bakozo église bakopesa ye. Pena minute on zo ebisa yo. Ye mutazo dirige église atata na ye. Trésor mukuno atambola. Ye mutu na tanga kombo mutu te mama. Ye mutu azo dirige. OK. Ye mutu o dirige église mama. Église est comme un commerce. Okay. Église est comme un business. Église est comme un bozuya famille. Okay. Et koko kene na famille mususu te. Faut tika la kaka na famille na biso. Okay. Mama Landa. Là. Oya limité. Batikelo église. O salini na mboka. Alongwa kuna. Oya prophète de la nation. Tata tikelo église. O salini na mboka. Alongwa kuna. Oya kimbangiste oyo. Tata tikela bino église. Bakomi kokanga bino na basi ya batu mususu na bambetu. Alongwa kuna. Vous blaquez avec les gens. Maman. Église na Nzambe. Eza ya kotikela n'importe qui te. OK. Tika kutu église na Nzambe okufi église pesa nini? Ekufa. Non que église résister na nzoto ya mwana salir église. Okay. Maman. Bien dit. Na mosala Nzambe. OK. Kozwanga makaku mbwate. Mwana osai. Kozwanga mwana esobete. OK. Ngana mosala Nzambe. OK. Kozwanga werate. Na eto beta zeniti ate. Kozwanga mwana otenanyo, o nanyo, o muyombe gosho. Kozwanga mwana ote onanyo, o ya vie de lui o. Zwanga mosala Nzambe. Tant na loba likamu na loba na ba précision. OK, pasteur. Le loba tu ba bomi mboka. Et ça be église o batata batikela bana. OK. Royaume. Royauté. Omoni nenga bo sambwisa église. Omoni église nenga kufi. Nzambo tindinga na tina. Nzambo tindinga na tina. Na ye. Nyonso boko yoka bobenga nga na olobela bango. OK. Lelo église akimbanga eza salir. Maya nkamba lelo mama. Maya nkamba. Les acquis puissants. Nzambe na ngatala mitakala ya bana esilisi maya nkamba puissance. Mama. Mayo ebiki sanga na maladi ya ndeke. Ngana bana kuya maladi ya ndeke. Bana kuya maladi ya ndeke. Ngai. Obika na maladi ya kamba. Na maya kamba. Na bika na maya nkamba. OK. Ozomona tene na oyembelo na banzemba kimbangiste.
Je suis véritable kimbangiste. Moutou akoko sali l'église à Papa Simoté. Et ça déjà ça. Papa Simo. Tala. Wana basa na mboto la bango église zikalate. D'accord. Na émission maman na mboto la bango église. OK. Pesa nga 2 semaines. So na mboto li bango kimbangiste te lo banga na mosala nzambe te. OK. Là je vous assure. Na émission na mosala nzambe na mboto la kimbangiste. Kanga dete lelo. Oh nyonso za kuna. Pourquoi? Bino mo commence église. Lokola papa kokaina mwana oyo, mwana asa mutu buli, ale bosu église, bo pesi po ya kokaina tata, po tata zaki mutu buli, mwana pasa mutu buli. Alors moi kuna. Papa la mina bo regretter. Voilà, chers téléspectateurs, vous blaguez avec les gens. Avec l'idée à Yakanda, pasteur, lelo rôle place ya église lelo na République démocratique du Congo eza esikani. Ah! Place église. Ouais. Eze sika nini? Lelo. Lelo. Comment la basali na nzambe, otomona ba pasteur. Otuninga place église eza wapi? OK. Ah nzambe. Molimo na yo na koluka. Molimo na yo mosungi. Ya mayele ya boso soli. Nakoyeba nzila na yo. Yawe kosenga na pampa kolekisa te. Kasi ya motei te na bwaka te makomi. Sala lisusu nzambe etekelasi oyo nakoti. Nakomati na suka koyeba yo malamu. Na nzela ya Yesu Kristu. Ah! Maman. Na manqué réponse. Réponse exacte. Na manqué réponse. OK. Église eza na place nini? Na manqué réponse. C'est que place à te pasteur. Nazangi réponse. Nazangi réponse. Ah. Nazangi réponse. Ah. 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 Ah, Nzambe, nazangi réponse. Nzambe, nazangi réponse. Église eza na place nini? Maman. Pasteur. Tunanga ngo mikolo ezoya. OK. Tunanga ngo mikolo ezoya nazangi réponse. Mais siko papa, kolela no oyo elingi memi wa. Nazangi place ko tengai. Église okuta église na maman, okuta église na politique, okuta église na football, okuta église na film sexy. Nazangi place ko église. Ah, tunanga place a wera. Tunanga place a chibe, place a église ko tuna lisuste. Ah, ah, église na ngai, nzambe na ngai. Nazangi place a église. Ah! Maman, tuninga question, on l'a bien te lelo. Église, c'est la place nini. Ah! Eh, Nzambe. Pasteur, calme-toi. Église. Pèse-toi. Nzambe na okufa pour l'église. C'est pas facile. Mais essaye de te reprendre, s'il te plaît. Caméraman, s'il te plaît, est-ce qu'il y a au Katana depuis on se revenir? Non, toi évoluer, maman. Toi évoluer? Ok, d'accord. Tout dans l'église, place na ngwata mbala sima. Ok. Pendant moment oyo, voilà. Na kilelo, église est na place cité. Ok. Na kati église, okuta film sexy. Okuta ndenge bazozwa na soyi. Bazotia na kati église. Ok. Okuta église na film sexy. La nanga na bokebi. D'accord. Place église ezate. Ok. Église est côté ici football. Église est côté ici politique. Église est côté na tribalisme. Yebango na moni place à côté église té. Tout na ngata prochainement. Ngana mekana côté ya na tala mikoleko ya église côté na la position nini. Voilà, pasteur. Oui. Lité Yakanda.
Les lobi église sont à comprendre et ça en place dans le parce que rôle nini oyo bino ba pasteur boko sala lelo pour que église ezonga bisiki ezala ki na mboka o rôle auto koko sala eza boye OK et comme il passe et comme il très difficile pour l'église OK Landangaï. Na lobby est comme il passe et comme il très difficile pour l'église. OK. Na lingo landanga pena na boke bien. Na so lando papa. Et sengeli peuple dédié topé bana na nzambe bazwa bobele conscience. Bayeba ete totambusaki église to pe ba vi na biso na nzela ya mabe. OK. Église eza lisusu na place na ngote. Ozolanda po église sikoyo ezwa esika esengeli moko na moko. OK. Oya kotaki na makambo na nzambe po na pauvreté. Atika. OK. Ba misusu ozomona akotaki na kati église po ayebi makomi po batangisa ba classe ya kitoko asali théologie aye kokota na kati église. OK. Ndozo mona église baby place wana. D'accord. Kasi nazo senga yo na ba mituna musozo tuna tikela ngata. OK papa. Pona minute otokomi na redressement. Toza ko adresser église. OK. Église eyeba kite mosala nzamba solo tokoyeba yendenge nini. OK. Lelo bango moko ba comprendre que mosali ya nzambe eza lite ya kanda. D'accord. Nde na yesikoyo nasala musala poto bongisa poto yeba tokomema église ndenge nini. OK. Tata pambola biso. Merci beaucoup. Voilà, pasteur. Lelo oyo to meka mpe ko meka ko faire ko sala moi analyse moko ya mukie par rapport ya droit de réponse entre Denis Lessi et Kisiami na Kibila. Parce que Denis Lessi aleki na ba télévision ça fait au moins 3 à 4 jours lelo. Ouais alobi ke soki lelo Congo ezana bilakeli mabe to ebebi c'est parce que bango basali na nzambe oyo toyebaki bango ya minene nde ba livrer Congo na maboko ya diable. OK. Et que ba meki ko lia lisusu mbongo ya tata mokonzi ekondo ya kala monsieur Kabila. Kisiamina a répondre à lobi ya liara ka 2200. OK. Alia mbongo wana te. Mais selon Denis Lessi alobi ke bande ko linga kutu réunion si la te po chaque jour il y a réunion et ça bando pesa bango $3000. Et tant que musal na nzambe est-ce que Esengela qui était Denis Lessi le canal au Babongo c'est bien parce qu'il y a tout beli mais Ezala qui Esengela qui était qui s'est mis à Kibila répondre effectivement Jésus OK azaka ka moko. Merci. Après ko kitisa ye na croix po ba kende ko kunda ye mutu na mutu akabola ki ye na ba partie belé. D'accord. Ba misusu bazui loboko ba misusu bazui lisu. OK. Ba misusu bazui lokolo. Maman na lingi o permettre nga siko na attaquer. Allez-y pasteur. Troublement ko ekoti na minute on na mboka. OK. On a ko papolela ngo penza batu bien surtout l'église. OK. C'est bien moi pasteur lité ya kanda. Frappe na le frappe na retour. Nako beta batolo lengwana na papolo na nyati yo. Nako isi yo. Okota to hôpital. OK. Landanga yi. Na beti maboko. Na remercier Nzambe. Na nyonso o na moni. OK. Bible zoloba. Na kaya diable. Soki mutu ekoti désordre ya kamakasi. D'accord. Lananga bien. Lelo tomoni ya Denis Lessi. OK.
na komi siko na point na yo. D'accord. Alobi makambo esengelaki aloba. Maman, ngande nazo reprocher bango mibale. Pona ba dire na bango ya makambo nga na moni. D'accord. Ya Denis laisse aleki na télévision. S'il te plaît. Toza basali ya Nzambe. Basali na Nzambe bakangisa na gate. Eza mabete oya lobi opa leki asa nini alobi. OK. Lananga na bokebi. Naso lando papa. Nazalaka soki na kati église. Na oyemba banzembu batu baomona nga lokwa mutu esani esala te. Oh. Bapekisaka moto likambo mbala moko. Mpo ayeba likambo azali kosala ye. Bapekisaka moto likambo na ntina ye. Soki ya boyi botika ye ameka nzoto e mama o. Pasteur. Landanga mama. Banzembo nini wana? Na sepeli. Na ba réponse na bino mibale. Landa. Lelo yakizia awangani ke yepa liembongo akabila te. Azwaka 2200. Azwaka 2200. OK. Ah. Na sepeli na tubela oya ya Denis. OK. Ya Denis. Yemoko ya Denis ailaka biso témoignage. Chako kwa mai likolo ya télévision. Témoigner Nzamba saleli yo nini. Nzondo. Kaka yemoko ya Denis ayesiko na tubela. Muninga tubeli asali mabete. Tout à fait. Lananga na bokebi. OK. Yo poza capable ko tubela papa. Okota na politiki. Tokanisa ki yonde muto komemela biso solution ya mboka osala pe l'autre côté. Yo na mona ki on ensemble te. Ah, vous les serviteurs de Dieu. Na kamwe makasi OK. Na kanisa ki na ensemble kuna okoya na makamwa malamu oye kotombola mboka oye kobongisa mboka ale ba finio na sama bele. Ata pona yolo ba sala te. Olandi yango nazoloba na ya Denis na ya Kizia bango nyonso babomimbo mboka po ya Kizia asale loko te na mboka oyo. OK. Ya Denis pe asale loko te na mboka oyo. Musale ya malamu bango basalaki bazwa mbongo basomba mituka batonga bandako ya bien. Ya Kizia ute ko kanisa batu moko bamonaka ninga zo donke na classe. Maman Lana na abimisa makambo oyebite. OK papa. Na ya Kizia. Na ya Denis. Bango mibale babomi mboka. Ya Kizia. Okoteka na ensemble. Osala nini? Osala l'autre côté. Ya Kizia. Ya Kizia. Bato bamona ko ningo zo donke na classe. Okangisa bango. Ngana mosali ya Nzambe. Voilà, chers téléspectateurs. Maman, ngande siko na eko reprocher bango. OK. Ngande na eko corriger bango. Maman, kanga dati ya lelo. Ya Denis aleki atubeli, ya Denis. Eloko asuka siko ningo sala na posa na bonde la pona yo. Tout à fait. Ya Kizia. Yo pe leka na télévision. C'est une église bolimbisi. Au côté qui na politique au Kenya ko sala nini. Et puis au sale l'autre côté même na commune na yo au sale l'autre côté ya Kizia. Na commune na Kalam. Au sale l'autre côté ya Kizia. Yo pe leka na TV. O tubela ningo bane ko donke o tubela ningo côté qui na politique na ensemble au sale l'autre côté. Après yo ko lukanga na bonne la pona yo. Tata Pamola Bisso. OK, voilà, merci beaucoup PPD Wazona Bisso surtout na ABC wana na moni maman Boyo Kalaki, hein, voilà, na moni maman Boyo, na pesi maman Mireille, moi si à papa Godard hein, na États-Unis. Voilà, pasteur Lité Yakanda, pour te citer question à Souka,
Et tant que Moussa Nankolo, malgré le but que l'église est en place dans le côté, comment on a les lots à Mokonzi, Kolo Congo, Kondo et Kolo Congo, à Kokoufé la Kabatu, la présidence. Une minute par rapport à ça, ou il faut répondre à la lecture, en tant que pasteur, est-ce que tu as un message par rapport à ça? Effectivement, na yoka ki yango pe komela kinga na matoyi. OK. Na présidence batu bazo kufa mingi. D'accord. Landa ngai. OK. Ezo sala passe. Ezo swanga na motema. Landa. Omoni tango tozo fana na mokili. Fo banzembu enseignant gabiso. OK. Oyebi nzembu ya fimbo. Chicote. Oyebi yango. Wa wazeko. Oya wazekwa. Oh. Olandi. Kasi eloko na koloba comme conseil politique ezelo ko saga na ngote. D'accord. Kokota ngo na sentiment te, kokota ngo na loyenge te. Voilà. Lokola na za politicien te. Moyena loba makambu ezate. Olandi ngana loba ka Bible ainsi dit l'Éternel. Voilà, merci beaucoup. Natangela politique te. OK. Oya kufi akufi na ye yanga ni na kati. Ngai pe na kokufa na ngai mukolo moko. Kasi nazo bondela Nzambe. Nzamba la kisanga nyonso wana euti wapi. D'accord, bien dit. Tikela ngata. Tata pambola biso. OK. Voilà, merci beaucoup. On est arrivé à la fin de cette émission. Aïcha et Coco, on a commencé déjà Nasuka. On a fait un gros bisou de Suko Zali. On a commencé déjà Nasuka. Merci à toi, Chic Moukadi, derrière cette réalisation. Merci à Maman Chantal, le boss, la patronne. On a fait un Maman Mbroyo Laki, Lucienne, Mafuta. Et puis on a fait Maman Mira et moi aussi à Papa Godard, aux États-Unis. Bambo TV, le pasteur, un message par rapport à peuple dédé parce que on a clôturé un message par rapport à peuple dédé oyo barolanda mais oyo que juge autopsie na ebima que azan à poison bazana na projet na audience à 100 jours président bon nan na yo quitter na vérifier d'accord pour na confirmer ce que c'est solo message par rapport à peuple dédé benga na plus 243 OK 89 78 37 à 29 ba o nyonso bozwi libakuto po occasion akolanda ngai tata nanga pambola bino de fils Masevo jeune millionnaire tour du monde appellation bien contrôlée na kati à Londres mutu ambongo ebele de Panama Patrick Boyimo papa na China kuna na Paris na bosanité de fils Masevo tata pambola yo bisika bizwami yo jeune millionnaire tour du monde héritier mpaka ya héritier kuna na kati États-Unis tata pambola yo Dieudonné Mouya na Italie tata pambola yo pasteur liste les nyonso oyo omoni obenga oloba pona mosai na Nzambe toza wana pona koyoka bino na plus 243 89 78 37 à 29 Tata Pambola biso. Merci beaucoup pasteur Bangé l'équipe elle a pesi maman Boyo Kalaki maman lycéenne Mafuta na bosanité maman Mireille moi aussi à papa Godard na États-Unis ba gros bisous on se retrouve prochainement bye.